aza parmi bato oyo basalaki eko RDC kufa moi na fête anniversaire ya mamisa mamisa a fêté 33 ans d'âge. Tinali koko te kuma kokete te pardon oyo kuma problème. 33 ans mamisa. Pour mutaza na 33 ans na Benita za grande sœur maman. Toi na l'écart à 3 ans. Ba yo kokete sa mukola mamisa. Barcelone TV. Vas-y. Papa pape ba maman. Étudiant na ba professeur. Mote ming bande ko balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pour nani nte na RK Muchanga Champions League babi papa Lox papa Soin papa Silim neto lo barafort et merci na ndenge boza branché scotché ya Holanda émission na bino kitoko invité face à la Lou pour kumba marabongo na la Lou Maleba les professeurs de la bière autrement dit mais c'est Flamingo donc voilà bah faut comprendre toi na balabala pas trop de bruit, pas moto, bon ça se passe comme ça ici à Kinshasa donc voilà quoi. Et tout ça la commune à Bandalungwa, tout est pas iwapi équipe ya Naomi Barcelone et qui est koluka moko ya artiste et comédienne au basala la succès na mboko et basala ba succès et les loto yo koluka et quant à moi je dis merci na mon boss RK Muchanga Champions League Naomi Barcelone et na maman Fadi Lumwamu na kati États-Unis na New York bambote ni ngwana bambote belé na mama Titi Kifwani lipasa ya mama Mimi Swami la Suarez babi mama Titi Kifwani mwasa bata papa Blaise Dede Makiadi bambote ya ngwana bambote na Jipeshin to le père de Jimo mon manager bambote no ya ngwana Yawe Mapanza garçon noir babe la mana kati Istanbul bambote no ya ngwana bambote belé. La fanatique New York Papone tu à Naomi Barcelone doit brancher scotché beaucoup toujours Holanda entre deux mapang oyo tu es au moko ya ba artiste comédien de Tulubaki bateau basala succès pour découvrir na plateau nanga et réel voilà merci na ba abonné na New York tout ya Naomi Barcelone et ndeka na tsebino lilo tokiti wapi na commune ya Bandalungwa kuna koluka moko ya ba artiste comédienne ou sala pe succès makasi na mboka oyo eti lelo azo continuer ka succès na ye et to découvrir ye ngana bino ensemble avec na episode bino et na pesa ba boni na biso ba hotel biso na biso oyo ambote moi trop et Josie Aker ba moi ça pembe moi ça mis sur Gillette moi ça bongana roli ndeka i moi le barabo kangana bongana roli donc ndeka bata Francine mère double na Toulouse et ba Nancy le Sangama Malis, Nathalie Babia, Taylor la Metiola, Babi Ottawa Mobimba Metiola Rayo, wana ba Mr Madame et Kumalo merci na caméra déjà sur nos même moral na yo, fongolanga déjà pour na dévoiler ka écran. Na pesa bonjour na invité na bonjour Mamisa. Bonjour Lali. Voilà mon Hey, moi ça pime. La vie na yo tellement bazaki na Nanzala, la lui est bizarre, on a so yamba wana. C'est bon, vous avez calme, mais bon, découvrir. Mais bien, découvrir déjà, basé à CP là. Et mamie, ça bonne santé. Ça va pour la grâce de Dieu, ça va. Nous avons pas été. Nous avons pas de la sécurité vraiment facile. Au sans Zambie, dit monsieur Zati. Ah, mais oui, quand même, nous avons reconnaissance. Ah oui, je suis reconnaissante là. Parce que Babi Soba Mami Soba déjà les locaux, donc déjà grâce à nous amis donc il faut y aller devant, il y a des nuances. Si on a télé, on a eu l'émission, donc déjà grâce à nous amis. Il faut avoir reconnaissance, on a raté ça là. Et voilà, Babi reconnaissance, et les Kenyans tout dans Mokili, à Tapan Zambete, à Tapan Neko à Selio, Boulamou na Mokili, awa. Tous à la reconnaissance tout signaler tout ça dans son balabala ou sur la nation mamisa peut-être beaucoup à makelele bon you know gars qui ça sango les alaka mamisa soyez la bienvenue à la carte ah comment
émission. Plateau Ah, d'accord. Kingakati. Merci beaucoup. Ah, maman Olive Lem de Basalakawa. Maman Angèle Basalakawa. Papa Dani, une émission. Et voilà. Donc, mamie, ça, fanatique, nayo, tout ici, trop. Vous avez pour ça le programme moi kala, mais sauf que par contre et ça biso moi les cas ils la kawana mais sinon ba bouler sur les canaux. Oui, bouler sur les canaux bien. Na rythme na biso ka va donc ça. Le tourner pour moi tourner chaque jour. Oui, le na tournage coup de faire na tourner n'est ça que perturber na sengi vraiment excuse parce que ngani me la perturber programme. Pour moi la grande sœur na mazo qui bala. Qui bala le lorsque ba beaucoup le voyant ba surtout qui tika bleu ali bala. J'espère que tout le monde on a pas grande sœur na. Donc qui est que tika bleu ali bala yango na senga qui yani ko cheke ba excuse pour na journal lelo. OK. Ah, film beau ça là. OK. Pour comprendre ba dit tu as mamie c'est, tu as mamie de chama. Batakala. Mamie ça. Il y a Dakala, il y a génération les lotés. Et mamie ça moi question moi curiosité kaka. Et bon yamba YouTube les parce que vous avez un CD. Vous trouvez YouTube les bon. Et na bonga la mona moment la pe écartonner la façon parce que YouTube ngana lobaka merci YouTube parce que YouTube va aider vraiment Bébiso et puis aider bateau bélo babima lelo c'est grâce à YouTube parce que ceux qui YouTube té ba star et bélo babimi lelo l'internet et ça grâce à YouTube pour découvrir ba talent ba artiste ya mboka na biso ba tamaka mais bobimandeli parce que ezala qui producteur ya wana bato bakangaka déjà terrain bazalaka ata okota mais omonaka bakolo place bazalaka lelo komona ngona fatité moto mosusu akoyani kabo asali site na ye akobolekisa mpo babiloko na ye bagage babiloko ne mpe ezwi en plaire akope mama sa ayebani donc mingi merci parce que efongola vraiment g nde balobaloba bongo efongola vraiment donc efongola nga mpona nga namona na nga youtube mabe te namona na nga mabe te mais pas sika ezalaka parce que biso tosalaka mosala mais ndenge torecevwaka ezalaka vraiment yango te par rapport nde tobandaki korecevoir être ndoneka na basede na biso auditeur oya mpe boafuti mwa mbongo mo mpe bokosa nzokofita mpe mwana minanga ekoyedo mpe soko bina bomba nakangisa ata mokeke filme na nga nazwi mpe mwa ndako esika otya motu mais lelo vraiment ekoma kaka tosala mosala mais tozo recevoir te par rapport à mosala donc eloko mingi tobika nango ezalaka bafanatike na biso mpo so tobi totala bambongo tozwaka tosala te na ebandeli kuba biso toboyaka na biso kosala mais ere totali ke bato baza na besoin na biso nde tobi non tozonga kaka parce que ekumba mabongo eyaka boye na mboko bokuti lokolo bato babina lokola gauche bino mpe so bobinaka na lokola gauche okaka kosala baeffort eza mpe na bacollègue nanga mingi basala basite na bango baza kobunda ezosimba nango mpe esimba nango neti na se retrouve leo na kati ya site ya Barcelone donc ça va omona ndeko nanga ça va ça marche mais mingi toloba bato bana basite te bato neti babiso tozala bainvité parce que naomona déjà Barcelone ndenge atravaillaka oyo ao recevoir ere abia azwa msu 15 personnes bajouer donc oyo ao recevoir nakokabola 15 ana soki olingi na ndenge tobandeki kozwa nosunga ndeko nanga te il faut kaka tosala yango mpona plaire bafanatike na biso donc mingi tosala yango mpona bango et puis bango mpe baza mpona biso parce que bango mpe bayelaka biso bango basutenaka biso nakosala nange lomo ya bongo me nayebi kenda na bafanatike na rika lengo la vanda msuboye na fin du mois ayebi kenda katela mamisa boye mais wana eza salaire nanga te eza grâce a mosala oyo nde esalaki nazwa neti bato pourkua barika lengo omona. Et voilà, donc, pour comprendre déjà, mamie, ça a détail, il y a pas ça les différences par rapport à YouTube. Dans CD, nous devons comprendre les marambangos qui
Mais on dirait na bandeko nous ya génération moko on dirait bon baloba YouTube même tu ko boma théâtre et ko baby sabi ko baby c'est la binoko par rapport ndenge bezalaki bano baye ko boma batiki salité na théâtre YouTube a semi de l'autre et ça les biso bato ba comportement na biso to ya baby sa YouTube YouTube azana ewana a permettre mutu nyonso oaza YouTube azana lokwa apesi mutu nyonso oaza na accès aya na oaza na trouvager musala oyo travailler YouTube asale l'autre et ça ka ke comportement bato mususu amoni aleki na YouTube 2-3 fois mokile yebiye abosani ke na epe na monde on akuta bayaya akuta mikolo nazalaka mwana tala te ke kifite sa ki succès na déborder tena comme boité YouTube asali mujelo eza nde biso bato tozoya koleka na kati toya kokota na kati ya YouTube nde tozoya na business na biso ya mabe comportement na biso ya mabe oyo tozokomisa YouTube wana mabe omona mpona ngai na moi nanga ke YouTube arane mabe te biso to mo sa ba compte à rendre na biso na YouTube. OK. YouTube il azo servir na mutu nyonso. Ata la lobi lelo ngala luwa na yo YouTube ntotindi yote. Voilà. Eza yo na ngale to yo kan to sala biso to kota na YouTube. Bongo te. Bongo. Kasi ko YouTube mabe na ni. Eza ni mutu na to ta communication na. Eza pe tout le monde te aza mabe. Eza pe na o baza pe bien. Ba o pe baza mabe bazali. Mais nzamba sunga asunga vraiment asunga to tchaka raison mingi na YouTube te. Biso moko nde bato oto yaka na YouTube nde toza mabe ko changer comportement bato mosusu ekoma oza problème na famille na bino oyo kotetango na YouTube parce que bato batalaka YouTube wana eza parce que batalaka biso to bandeko na bango est-ce que bamoni na problème abongo bango bozwa susi mo balati nzoka nde yo okosa yo na kombo mo ya moninga oyo kokosa na TV oyo kofinga moninga oyo koregle bacompte na yo na YouTube parce que yebisanga YouTube nde moto akende boya na famille na bino pour maman boye c'est passé pour l'élection de sa caméra là donc voilà na bandeko bozo traiter YouTube na bandeko bozo traiter et mami ça éclaircir biso clair qui biso batou to luka to changer comportement na biso pour eso ça la vraiment mabi makasi et déjà to kota ce qu'on a ba question na biso omoni kingakati c'est pas ça la boye mami ça on va dans ba question na kingakati tu auras souhaité au yambani si on m'a mis sa bouillée tu auras photo non tu tiens la page na biso la question tu as des part et d'autres donc biso kingara c'est le carbone donc la luna fandia étiquette sa pamba donc unokoka yanga me ba question et oui c'est pas fanatique ba lingara mami ça trop ba lingara mino surtout ba comédien na bango ya mboka déjà na aucune la question est terminée bébé dans la page na biso sololande tomisanga na kingakati voilà nazalaki déjà kingakati nde makambo yango nde makambo voilà page. Bonjour Lalou, bonjour Mamissa, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour Lalou. Yepsa Mamissa to de nage mingi. Merci. OK. Ngapena ngabino mingi. Oui, bonjour Lalou, Mamissa. Boni Moussa. Babino boni Moussala. Ça les autres nango bien. OK. Qui bien. Ma question est tellement belle, tu reçois ma question sur ta page. Je dois sélectionner quelques questions pour TV Zatan. D'abord, limbi sabiso pina ba oba yo ka ba question na bango en tout cas limbi sabiso. Mais dis-moi, tu reçois ma question oyo tout le monde qui ça important aussi. Oui, ça m'a mis ça à répondre à bien voilà. Et tout na m'a mis ça. Voilà. Abi Lalou, tu n'es la mamisa. Mamisa là parmi bateau na lingate mingi. Ba comédien nous basala musala bien. Mais azoki sanga neloko moko aza parmi bateau oyo basala ki eko RDC kufa. Atetuna mamisa. Eko RDC et bon mami pour le part à Mamissa.
eko RDC eza biloko kota na internet eza site ya YouTube chaîne YouTube soki bango bazo papa monaki ke bon nga na olobelaka en général parce que eza ka site na ete nde eza na kokita ba site mingi pe ba producteur oto yeba oto zalaki to mo pe la minute o eza ya kokita eza te ke biso ba acteur eko RDC esi mama ezaka plus puissant mingi na bango bénédiction que mon théâtre nga na un journaliste eza comédien ba journaliste bon on va quand même kokende kozonga ba départ ba journaliste biso ezaki nga na loko ki parce que na mandé ko ça na ngati omoni parce que papa c'est bazaki mingi na bemuso tout les équipes so boko sala boye eza pina batu ba longwa et tout ba et RDC et ba ko théâtre mingi et mandé ko zwa temps au monde bo vanda kaka bokenda ba réunion mais pas bo tourner et zwa temps. Tandis que nga nazo travailler kuna il faut na tournaka il faut to kotaka ba film mingi loko bando kota mingi ezalaki ba émission ba elubu ba télé-réalité yango ndempe simba ki ma théâtre vraiment yé moko papa bazo linga ko sala ngo mité parce que j'ai nazo dépenser ebelé nazo recevoir pied mais tandis que ce na sali ici elubu na dépenser ramké na recevaka ebelé voilà biso to ndo so matin poto beaucoup de vraiment va nous après 3 mois nous ça ce qu'on a mami ça nous ça n'angeza ko jouer c'est que ils ça la maté na mon peke non ils avaient na ba place ba benga ngana kende na ki continuer musala na nga lelo c'est pas ça c'est film non jouer parce que ngana kabwani mabete nga musala ngeza ko jouer nga naza na ngate dans lo na ngamo na sala o yebike yanga na s'occuper na moté à part maram na ngate privé mais la musala naza libre partout bon bengo ki retourner na tuna na Barcelone TV na tuna ekodo na tuna partout na edoka ungu partout donc ce qui papa na ça na longa na ngate zaka que naza ceci comme mon côté na komi partout na ko jouer donc c'est ça non on dirait contrat va faire un contrat qui sera ils avaient qui peut me souvenir que besoin de contrat pour travailler là au monde beaucoup qui travaillent dans site nous ils avaient qui na site ou après ça ils avaient qui na top vision mais ba site nous a permettait beaucoup mais est-ce que il tellement ba terme sous qu'on est ba d'ailleurs possible moi quand le cause zap na ya ko donc et comme c'est un petit ça qui nga momke au monde nga musana nga ya mwana na bandango kala les musana ngana otika tika pona vendre ce que mon ali karaté tandis que naza biloko funa na aider na bimisa kati na ngai donc on a mon qui d'avant na bimila comme libre na jouer na télévision na jouer par-ci par-là c'est ça et voilà maman Fadilou moi j'espère que question na yo oyo tindaki tout na mamisa tout ni mamisa expliquer bien bango dans yete so a particulier yete mtabuma et co-RDC va bazaki mingi na émission ba elubu na bango et non théâtre mami sana bande ko na msubaza ba artiste comédien de faut basa la musala oeza comédie donc question na réponse tayo et mérité ya ngwana et to les gars déjà la deuxième question pour dos mami ça pena tamula ite pour ana fait ça zo kende donc ngakati kindaka na ngoka bu ya chama na ngai voilà. Deuxième question nani na ozwani ensuite bande ko na lobaki voilà Coraline Kiambi Coraline Kiambi depuis France merci na fidélité no Coraline Kiambi tika absolument yo pino rawana opesa absolument question mo ya vraiment capital banine Coraline Kiambi bonjour Lalou bonjour Mamisa bonjour Coraline Kiambi voilà Lalou tourner le Mamisa. Voilà. Abi, Lalou, tout le monde Mamisa. Mamisa a sali fête d'ailleurs anniversaire. A invité Batou. Mais, tout le monde, ma collègue ni mingi, ba yete. Surtout mingi bata génération na yakala. Tout le monde ba yete. Ba leki ne pe musala ba yete. Tout le monde yeba. Parce que Mamisa la garantie tout comment. Ah bon, votre collègue n'a pas été. Ma collègue a mis belé ba quitté. Bon, au moins na faire comprendre bateau.
Bah fait tout ça là, tout là parce qu'ils en ont battu. Premièrement, si on a mis CP cité, on doit aussi CP ça Azati. Pour monter CP là, à CP ça, ma femme on a mis linga au CP là. Donc il y a aussi nanga. Na ko ki jamais ko beng ça tout le monde. Na ko beng ça tout le monde parce que nous allons appeler nango ya ebele te o mukie na za nango na ko benga ba o aza même ba proche. Donc il y a ba o mona ki ba wana ndi ba proche à mamisa. Donc ba tuneti ya génération nanga Yasmine Nazalaki. Yasmine c'est ma copine depuis ba sila te ba pechanga te ba. Donc pechanga dessus déjà to feta kinaye. Bon. Neti pechanga. Pechanga jour anniversaire nanga et demain et tombanga papa bon on a gilé ko fêter kuna. Pechanga a salé mon réception moi mké, a soumelenga déjà gâteau et puis a soumelenga ba champagne, a salé mon réception biloko ko lia salaki, a invité kinga na kenda ki na fêta ki. Parce que avec na maman neuf ala salade mami ça tellement a sala mo chaque année. A se pexara papa na ye wa buta ye. Donc on a benga kinga mami ça yaka ko fêter na papa ensemble. Na fêté na ici le 27 jours na Boutama. Elle s'est déjà dans un attente. Ah ma copine, je moi quelque chose cadeau na yo ya ngwana. Pécha ma pesa nga. Siko batu oyo ba ki fête nanga ezaki batu na bexaki. Batu ba ki fête nanga te ba ki te basaka ba collègue nanga. Basaka ba ndeko nanga. Omoni. Donc mais bitene ti ya de fois après ba fête mususu nga ba bexana. Je me suis accompagnée à quelques personnes, au monde qui est basé tout autour de moi parce que les chefs de site sont mis dans l'occupation. À part Belleville, c'est là qui a Belleville, le jour où on a le même jour en fait, Belleville a bien tu sais qu'on a une invitation. On a bien parce que l'invitation a bien et c'est qu'il y a un problème, bâti samedi. Le bâti vendredi, bâti samedi. Donc, on a écouté moyen de dire que zone qui passe ma bête de l'aine. La tine ko vendre, la tine ko na téléphone. On a mon même passion na yete comme on a moi ma bête te ko na se permettre ko benga yo. On a Belleville na benga. Après la fête, Belleville a eu tine langa mutu. A tine langa mutu, aye verna, tout solo c'est tout. Elle est qui entre nous. Donc c'est tout. Ici c'est bon, Belleville n'a rappelé donc le même jour où il y a les salaires retard à part au Bayaki, Bili Bayaki, collègue n'a évité peut-être sous Bayaki dans retard, caméra mais Bili Bayaki, Teresa. Ouais, tout le monde est bas. Grâce, Arlette, parce que bon, on va tout tourner au micro. Donc, on a bien proche parce qu'à chaque fois, on a un mais on va y être, on a un peut-être on a bien c'est la bosse, on a des familles à part être dans une relation sous ce délai. On a des bélés, on a fait école de 400 personnes. On a bien ce qui moi. 30 batailles. Il y a très bas, 30. Donc, on va y aller qui ans. Ayaki. Ans le jour qui sur la émission. Ans qui monte bosso na fête. Ans le jour qui monte bosso na fête nanga. Ayaki monte bosso na fête nanga. Des mangas na qui moi rita pour na kota. Ans sa benginga chama na keita la ça peut pas y moko batno ba yaki te donc. C'est ça. Pour nous, on a besoin de tout ça là, ils ont plus que famille. Donc tout à la coup, bien dans la temps à passe. Pour nous, allons à l'amour. Au moins, pour déjà battre tête, on va avoir parce que celui qui passe comme il y a un social. Mais on a bien ça qui, on va y aller et on a bien ça qui. On va y aller, on a bien ça qui. On a bien d'ailleurs, on a calculé le nombre de personnes, on a exagéré pour y a peu de fois à la laisse, mais la balle y a. Non, bien ça va te dire que c'est pas bien. Mamisa Chama, je crois que aujourd'hui réponse dans votre Mamisa, bande de quoi au la biso. Babi la lutte nous la biso Mamisa nana. Tout le monde a fait sa anniversaire à Mamisa. Mamisa a fait 33 ans d'âge. Est-ce que
c'est vrai mamisa vraiment ça na 33 ans. Ah bon? Donc les question to ya kotuna mamisa bandeko. To ya kotuna mamisa pour babi batunions mais fêter ba fête parce que ba âge na bango. Donc c'est que bango ba âge mamisa pesi à 33 ans. Est-ce que ngam na lobaki yango? Ba yoka ki yango place ba ndeko lamba. Et pas banani. Bandeko mamisa ba 33 ans. Mamisa faisait tout na mamisa yemo. Oui bisanga. Oui ndela zabwe. Il dekilanga na. 33 ans mamisa. Pour mutaza na 33 ans, na Benita. Benita a grande sœur, maman. Toi, on a l'écart à 3 ans. Toi, on a l'écart à 3 ans. Benita, c'est ma soeur parce que Azan a ma taille. Azan qui chasse à côté. La ligne est vraiment ceux qui l'avaient dans une émission, ils allaient à Vandiwana. Parce que nous n'avons jamais que c'est justifié. Nous n'avons pas raison et belé pour nous faire voir nous que on ne le baiser. Non. Et ça, oh, Monica, d'accord. C'est un problème. Oh, Monica, d'accord. Ils ont peu choqué. Allez, ça m'a parce que nous avons un bébé dans mon Bali mamie, ça m'a dit théâtre kala. Ah, je vois la bon. Na senga nzambe tabi sanga na ni wana. Donc ils ont problème ya bino na nzambe. Bato ba sécurité. Donc pour me ko ko tuna nzambe parce que il est mis ça le jour wana. Donc non qui jamais ko condamner oh Monica peut-être apparence nanga façon nanga et correspondre à peut-être qu'on a télé le commentaire va sur le lobby mais quand tu es vista rabiso ce qui au banana théâtre ce qui na âge non non on a changé malobate mana eso na banana théâtre na 2003 na banana théâtre na 2003 et ça beaucoup tout na ngala tambula ba ici ici la bien ma petite sœur chère parce que c'est la Aïbinga la sauce. Si là, Aïbinga très bien. Parce que Baye biso tout ça ba notre mana simaya. Donc papa na biso za qui collègue na bango, tout beau thème na simala yo. Donc nga na bana théâtre na mwana mukie. Eza âge o nzamba permetana na mukili o. Donc nzambe ne mutaponi la ram toujours. Voilà. Donc ozala na date ezangati. Ezangati. condamné et le ezo lekela et le ezo lekela na bato zani ba collègue na yo o uta na bango les iridi batele melian ah bon nitina abi jamais non chama kosi chama non nitinani pour ba collègue na nga eza richesse donc ba collègue na eza richesse collègue na nga eza na Mikabeya collègue na nga eza Sam Katokolo, Bobo Manoka, Manisa. Batozaki na bato bandana bango. Mimika bia kuta yaka après. Bato bandana na bango eza Sam Katokolo, Bobo Manoka. La Duchesse. Président Kass, Maman Milo, Mère Malou, Papa Nono Papa Nanyo, Papa Mao. Bato bandana bango wana. Na ba chise ba bisu ba Nadine oni Nadine ese wa présenter l'émission ni na mato bana théâtre na série wa bana théâtre c'est na pas casse donc na ebite so ba on de ba otena ni théâtre c'est pas possible ou bango ba mona ngani na oya bango ni ba yambanga bo ba mona ngani na oya théâtre bango ni ba yambanga eza bango na ya kutu mo amke pa bisu ba oni ngate mami ba yebi bon il a tellement de monde qui n'a linga on te même na théâtre camarade nanga camarade na biso la biso memi nga biyaka na tawana ya moi mke parce que nanga ko bana sa théâtre na âge wana na ki moi mke donc ngasko pour nanga no mo lo no no ko kapé ko se justifier problème nanga ezaka ke woni pa o manzabe parce que yende muta abimisa ma jour wana donc non ko to ko loba te sona lobika eza caméra sa télé mec pour na ko sepesa pe maman wa toutes les questions wana pour na ko sepesa ka pona ka mutu nzambe na ngana ata bino mo pe eza âge na ye bozo boyo ndima âge ne pourquoi parents nanga pona les parents nonde yango zo boyi ko mo biso bana baluba tokola mai nana nga muluba tokola mai Mamsuba bio coquette sa mukola mamisa
tenali kokoti comme koketi pardon oyo comme problème ngana lo banga mitingi biso to abana baluba tukola mai na lelo fufuna pondo na lia kana ngana ko lia na lingana ngo vivre bien parce que on nzamba pesinga yanga wa pesinga te yanga te siko on nzamba pesinga yanga ne deki jonga na esem soki na betsi lo liba ku pardon bolimbisa nga wana ezanga te zanza mutabisa nga joana pete bola na nzoto yo bomo na nzoto nzoto o misunyo ya baluba ya boko betaluma bako ya pamba nzoto mais ba collègue mamisa pe bondima bino boye bien boye bien te problème te na quoi na ba collègue na ngate parce que ba o bana tangelo ba ko ba peut-être ba auto côté na boye ayi age na ngate poto yebani bilong te yebani age lalo tokokutana esika nga na bika na opesa lalo respect na ndenge na ofinga ete lalo pe bika mamisa finga mamisa te notre se respecter car na bongo peut-être ba oloba peut-être apparence mais on a lobby ezanga pina lobaki te muta lobaki eza yana ngazanda ananda grande sœur ngazanda elo pesa lenga na confirmer ngwana grande sœur na yo muta lobaki grande sœur na muta lobaki ngate donc ceux qui le bêtisa mini babu ulimbisa ngate elonga limeti ngate nzambe mtabota na jour wana ajeki mama afia libunoze makatile ki le 27 nana obota manebe bwino nde bobota mana ezala volonté na minute boluka bobota na date bozana mo ezala nzambe le mta programme ka bino date wana yango air date ni komaka dossier pe la parce que na epe na ngana bota manyama mais nzamba selinga muntu akelinga mamisa na fete na entourage on azana ba c'est tout bubete famille mabanku te pardon aja ngunda te ya ngunda nazana kisasa na koluka ngunda wapi d'abord comprendre donc avant pourquoi na mamisa ala 33 ans vous pouvez dire pourquoi la linga pe bango suka nzambe de en tout cas elo esalaki et moi ce que je vois ka aja ba Barcelone bana balobani pour Barcelone a bébé moni Barça naza bébé muko ka aja Barcelone bosika aza bébé bana baluba beba lobia bana baluba be mai nzoto be mai voilà bandeko donc pona otika la wana te e boyoki bino moko e batembe bwande ko ti en tout cas tout tika na otembango donc mamisa ajini mwana ngana confirmer que les jours en haut pour grande sœur na ya ko sati grande sœur na ko sati donc aja mamisa ya mwana et mamisa to moni yo na film mo bo sa ba Barcelone wa mami bon ça va sirène bandokia donc c'est déjà donc c'est que la mine na ba rôle wana bon biso les artistes to incarnant c'est parce que les andinga conseil to pesaka ce que peut-être to sali ba rôle modèle wana ezate que toza bongo to sala to faire voir non que dans la vie ba ondeza bato balingaka vie appréciée bato balingaka vie ya kolanda et tout na lina se paraître kolula voilà au moins moninga mwasi olulika kwa nvier donc tote ya bato parce que erozo mona bongo ezo mama conseil que na lula te soki na luli munezo za muto kolula te na yo kota libulu moko o na kana kiti donc to incarnaki yango to joie ki na Barça na nani na la dona pour nous faire voir il faut qu'on ait un carnet parce que tout ça tout comme le niveau tout comme il faut tout ça la ramade et abota la vente bon et tabandoki mais tout ça me sauve bandoki donc vous allez vraiment patient parce que bilo on a pas l'embête non thème mon dans Barcelone TV et bois donc quand vous cp là qui sort ma classe qui sort ma classe va tout continuer na mamisa chama yende invité na biso ya lelo yi to beta na ye masolo to panza na Robert na système ya parler moi il est qui ma classe les gars là mais là pas biso ki bokoka na pena Sonia Sonia de moi kala ba ebisa biso donc depuis kala ba baloba ngamo na yebi baloba Sonia na ma Teresa tu vas favori na mo kondo lo banga o sila na kaka mukie bandoka sanga lo kwandika sila apana ya munene wana ba période wana ko ba 19 ans ba tout ça yo li ba âge ba ko na bango bongo te la lune mto lu ka problème yo no zo lu ka
oke koma kuna bato baolinga bango te wali misation ndeto c'est comme une ambiance eza ambiance tout ça na plateau parce que bato ndoka suka na yana zaka mukie avant na munene munene pe muto yaka azobota nzoto zofungwama na da na bana ngami bale na déjà na yaki déjà muto munene ya lopi na boti fongwani donc na zo soin na bien na na santé et ça la bino ndeni mamisa na ba commentaire ba ndeko na mini ba komaka ke bozo we la sala ba fête ya ba anniversaire ya munene et nombo se souci pour na mabala nga esala nga pasité parce que o naza nango ya monde funa sepela nango tu na mito naza bo on a ces forces na ke bala libalo na souffrir na ke force na luka libala non libala e yaka na moka ce qui peut yete nzambe monde a permettre e ya parce que au que luka libala mo koti o comme regretter vina nga ko zala na ngapia tana ke ko talibalo e comme na ba libane lengi et eza ko na ko libane lengi te o bala nani ko bala nani libala eza ba blague ti bato bayoka na babalani parce que ezala te bosangisi famille lobi okita famille na bino soni neti biso toza bato toedikaka masi ozomona ere na yebike na ndima engagement mo obela moto eza te mpo lobi nabebisa mpona fingisa mosala na nga moi so nabebisaki na fingisi po biso tozodike pourquoi toza baexemplaire po toza baexemplaire parce que bato batalaka biso so bango biso tooke mabe yango epesaka bango kanza bafinga biso parce que bango batalaka biso so bamoni biso toteyaka bango na bana na bango soki bamoni biso toza kose comporte mabe yango bayaka na banini koloba na mabe na biso c'est ça donc tosalaka fort libako omoni ke ezobetisa bafanatike na oluko tika yango po yo oza moto bango baolanda yo baolandela vina po vina osala fort ezala bien po bango echoke bango te miso ezalaka pasi esui bango na motema epousse moto aloba bongo donc akondana na nga te donc libala mokona bala eza naza na mobali donc mokolo oyo kosepamateke tokoma na etapa libala mobala ayaya sikoyo nasani nakekotaka libala moyaka tovanda namwasi fo bahonorenga namwasi fo bahonorenga donc nakota yaka tovanda te parce que naboyi nakufa oyebi boni basi oyo bakufa batika bana na bango likolo kaka koluka libala mo na protéger ka bana koti libala mo pasi akufi bana bakomi baorphelin bana bakomi bashege bakomi maltraité msuka teke na famille oyo bazwa bana nga famille mpe banéglige bana yo bana bakomi bakotelinga bakomi souffrir po olingaka oyo obala libala mo bobota bana o bana baniokaka te tami naza na vie ya bien na bana nga baobokama bien nga mona ozwa swa bana nga ke vie moko ya pressé nakufa bana nga batelema te na vie soki esimbi gloire à Dieu soki esimbi te continuer toujours vie parce que soki nzambe azopermettre ovivre komona ngo azar te misusu baza na baleki yo na vie baoluka kimia oyo oza nango baozwa te mais yo lamukala na kimia olala na kimia c'est ça la vie profiter etolobaka profiter faut profiter oza bien luka bunda so omoni mpe ke mobali ezosimba te yo moko oza mwasi luka banda luka tekaka te loka mokie teka komata so ozaka mayele mponi ozala na bando bazanga lipa te mpo soki ozangi bokende sakana na yo mpo anini mpo bapesanga epuis soki mpe mobali olukaka te oke kolukaka basi moko luka bazwaka se na yo po modépendre na bango oza na autorité ki mobali donc na vie fo kobunda libala ekipa nango age te age nyonso okutanela baobala yo mais wana déjà na yo moto boti na yo okuta mpe na mobali moko mpe babota na yo na mwasi te bobala nini okutana mpe mosusu mpe na mobali moko mpe boye moto okuta mpe neti par exemple bino bamba okuta mpe na mwa tontine moko bavanda na yo to oza noka mwa malamu ovandi te tofandi mais oza mpe na kosala mosolo mwana oye so oza daa na bana na yo ndeti yo toza na bana no déjà ata bobalani na mino ngani naza bonada na bana na nga soki esengi na kota na bose mpe esengi bana nga bakola bakoli c'est ça
Donc, profiter dans la vie où nous avons besoin de ça. Qu'on se minimiser, qu'on même on a une étude dans la société. Oh, on a commis ça au Lingozala. Force comment au Lingozala. Ce que tu as la rame au kilo, tu as la rame au kilo, tu as la rame au kilo, tu as la rame au kilo. Poti ba ko kabilo wana yo da ozana oya yo. Ada mo bimba. Ozana respect na société ya ta na famille. Oh, so ozana ngoti na famille ba respecter. So ozana ngo atota leki, okuma makere yo sa leki. Ba ozila yo. Kwa ni Simba. C'est ça. Et voilà l'écho. Mami da sexinga makasi. Donc et mami ça les lopé ce qui président na yo casse. Abino mami ça faisons ça les irréguliers dans la présidence. Est-ce que mamie ça on dit et tu as le samedi balou c'est la pouvoir facilement. Casse. Oh ça non. Donc il y a des manières comme oh ça non parce que babiso non to alongo la biso na. Pour ani to kinda ba zonzi yana kinde biso yana poto biso na kishasa. Donc banzoni kuna to futa mana biso moi banzoni ngo to ko moyeba musika ya pas super bo zo pe le côté ba okende kaka po ani na yeba na kala ko star ma na ko luga ya moi ma star OK pe le côté ofele mais ero ya répéter le ko ki me jour ero ya ba peso suspense ba sali ba zo musika ya o ya na transport na yo ba peso sous ba suspension o lembi na yo on va na ngana ndako ya na mati suspension pa pamba type ya na lembi na nga pona kinda ka suspension na zonga bo suspension na ba ko suspension na lembi na pena na vandi na type lelo na vanda ya après na sima na biso ba sifa loko ba yo kota bon ba ki après ba sifa ba ki après biso ba yo kota est-ce que komi ya kasa yo ya poto mo ya ka boye ayo benga biso na ba bobo ndio to kina ko jeu to kute pe na ba sifa to ya miba biso ba sie to ya miba et puis ndi ba batikalaka après ba to ko dans l'histoire ya les États-Unis pe fana mais na ndenge bozala ki wana ba ndeko no azo évoluer na mo kinda rapper mo pour assister ba master na sister na upa na qui rejouer kota coup de non na joie na ya pas bobo deux et bandel nae na joie pas bobo na joie pas Duchesse place sikoyo moni Naomi Barcelone avec il letinanga pour grand fan na Sam Katokolo aza collègue na pas casse et au sala qui biso se tovana ndova na sekini ba Naomi va na sekini to kuta na no to sola rapé to za bien kutu wana Naomi pe sola théâtre té ko sola bien bonisa mais to mesana yo sala qui Duchesse alongwe asali groupe na era lo na groupe sina asali groupe na era asali groupe na a récupérer batou ba Naomi bazana parmi ba kuna yo kuta Naomi na bandi nanga suko seka nga binza metambriere yo sani nyanza menanga Naomi azaki yendenge na ye comportement na ndenge na ye donc azakane bongo ngeso manga tana baba la fa belela ya na ngai donc era ye pas na tête nga biyo kutuko eko sima na oka po na ba courage na yo Naomi ça qu'on a c'est courage ko seka on peut tomber ko travailler na bango ya na grâce hein grâce bien à travailler na bango à travers Duchesse tout ça va faire mon papouche na tourner puis papouche wana donc à part bobo na tourner pas Mimi Kabea ayaka mais akuta wana okasaza aya yoko yaka avant sifa Mimi Kabea be aza copine nanga dans l'ami de mon ami c'est mon ami to vana biso to bana lemba to bando vana na beningina na lemba terminus na ba bijou la reine tous équipes ça venir monko de siko nani na Mimi Kabea ndio to yoko na yoko ngako nitale le Mimi Kabea Mimi Kabea ko toujours ayaka na sutuka parce que tu m'as d'accord solo to solo mami sanga bien na komema na ngayo mema nganga na komema yo je me suis pété au sera Mimi mo pa yo ko parce que tu as d'accord ko staffer ko bima ko kutana donc copine na munga nanga donc eza ba relation na yebaka avant ba ya théâtre
les tout coups à la petite les l'autre tarda relation tout soit na tête au la théâtre famille monene déjà tout le famille. Et voilà, merci beaucoup à Arlette Matoko, grande sœur chérie de London. Arlette Matoko Mote Yamwana et Mote Belé na vous êtes tellement belé pour l'andabiso et babi yawe mabanza en Istanbul, yawe mabanza bambote na yo Yamwana et belé et puis bambote belé na Yannick Makia des multimillionnaires en Chilois, Clap Mali Bakanjogo. Babi papa Titi de Bundes, babi bon séjour na Kinshasa et papa Titi de Bundes Yamwana et Mamisa si au fond d'avait et comme là on peut traiter bien la richesse musulmane. Na bobo oui, na la richesse oui. Na mon peu président oui. Donc à chaque fois que bateau tourne na ba mo mama ka. Ado maramoto na mambakale. Banda kala. Bali komona ba jeba la nature c'est ka ici mais donc bon moi sinon mobali. Ba tetanga na richesse moi sinon mobali. Tandis que richesse non je ne suis pas pété. Ba tetanga na bobo moi sinon mobali. Donc richesse non je ne pas la pété mais non comprenez te idam ou ta rapide. Richesse ça frère na moi richesse wana lalo. Pas biso, on a trouvé dans ce qu'on a maté. On te l'ongle lemba qui maté. Déjà ce bâtiment ma biloko batika il y a 2 personnes. Et bien que mamie c'est la richesse. Azema on ba mazaki ma copine to ndo benga na ma copine. Oh ma copine. J'ai azaki ma copine. Voilà ma copine. De partout. Donc, il y a l'autre côté. Donc, il y a l'autre côté. Avec ma copine. Hein? Ma copine, c'est ce qu'elle a un rôle qui peut dire jouer ma copine. Nana m'a dit parce que déjà ça y a l'accent. Si nanda coupa biso na matete to kota. Mami ça soit miroir bana comme lobela. Lobaka ça la kaboy voilà déjà c'est même tazo etenga. Malgré chef na biso ya répété avec Chief Matuza. Sinon. Matuza on takala. On takala na musalo. Sinon Matuza. Toki nanda ko ekicha bando l'accent. Soit miroir loba, wala so ba peso rôle biso mbale. Déjà ça relaxe la journée mobile et tout qui répétition on a béton qui toko dada donc déjà c'est ma copine vraiment tout les ça ni mon pote tout ça la nuance tout bima ça peut me supposer be mutu ba c'est pe non déjà c'est payer mon payer société ça donc camarade donc richesse vraiment oui vraiment ma richesse camarade ma casse donc pour la kako kabon ya za moi si quand même car non ligne mobile on mona ka ke moi mobile mo ka permettre donc et comment va problème donc ba qualifier plein de pétam là moi samba mais to lingana ki makasi bolingo ma naturel ya moi samba première photo ne PR a Kinshasa benga na chama na ye ya kozwa ilinga moi parfait moi t-shirt. Donc, il y a vraiment ya kati et mamisa chama tsafanda katala ba théâtre. Est-ce que on retrouvera peu que mamisa na ba fille sous aller mamisa fanda hôtel la ba fille ba jouer et hôtel avec mamisa o jouer mamisa ina chat na vraiment idée wana te funa mandasko kulandela ena tala na idée wana te la bande va jouer et voilà tout le monde chité na biso bon ça c'est déjà si la réalisation qui est tout le monde chité et mamie sa dernière question par rapport à scénario à Lilo mais un scénario à Cyril Abino on trouve un ndenge scénario Lilo na kala un peu différent parce que YouTube est commencé dans le système dans mon il y a pas film par rapport à scénario na bisaka parce que na bisaka là na lelo est différent parce que lelo to améliora to bongisa pe maramso o ezaki ba faute ngakuna ba lelo ni donc to bakisa to bongisa ebele to bongisa ebele puis to mata niveau par rapport que les ala qui beaucoup zora nda kona mon position na moko
Kaka yangwana depuis caméra télémaki, kaka yangwana bobandi film, kaka yangwana mais lelo et comment tu comment on la caméra? Caméra a fond, ma caméra a côté bisco caméra côté raté. Ni tu vas théâtre les équipes passent au monde la cuisine hein. Voilà. Les équipes passent au monde même sous mutu na baba la zo tambola. Wana lo bakala ya kala. Ni tu vas série à groupe et va série à il y a théâtre ou il y a groupe salon. Théâtre des chaînes. Ni tu vas théâtre des chaînes. Bon on va dire cassette. Voilà. Bon cassette. Ni tu vas série cassette wana. Et c'est ce muka na ça même sur dans bureau ka wana. Ti film ici la ka wana. Kawana mec au monde le théâtre né biso to yé théâtre échangé tout commencer à mako netika film quoi mais ba tous babi on repino wanda pour répéter pena rôle ami ça yo jouer boué pena casting on dirait le casting ça la man on souté ah non attends il y a YouTube attends il y a ba groupe normal normal Nzonzing na CD pena voilà échange mais ça dit parce que lelo théâtre batboy bana bango kana balabala voilà mais kala théâtre batboy o leli pala ngani na zabu balaksanga na lolemo nga de lolemo ba idika lolemo na nga balaksanga façon en télé façon en télé la caméra et puis façon ya kozwara temps pona ba mouvement ni non sala expression ni non sala et puis esanga na nzoto denga fona za chance par rapport à lelo muto ya ka balexer na scène ba Barcelone bazana ba mona po biso ya toza ki idée à casse ba na ba longa pa casse ba mema ba idée ba Barcelone bazaki mso bovanda ba bibo sa lokwa bwana nzamba bo moni Lyon parce que les alliés vraiment ba koye biso et sengo ganga et sengo ka oselelo na position za donc muto comprendre que ba yambisa ngama bi il faut biso ba exercice mo bo sa lokola nyoka bimelo ko ganga te poso nyoka na ko lata yo omoni nyoka ba exercice a bon et puis tout ça là ba exercice ya ko loba Jésus chez Zaché bablo ko traiter l'olemo façon ko parler puis façon ya ko border mutu na télévision ba finga raté ba mo insanité o malelo kala ba terra biso elekra télévision parce que biso za ba éducateur ya masse et abozo éduquer ba truc ba elo ni ozo bimisa na l'olemo na yo ba mo sale ba mo petit et ko le kajime na télévision mais lelo et comment la c'est donc parce que bato bazwa cours yango te bakota biso ko tanga classe te mais quand ndeto yaka pa président na biso wana ndeto profitara mo kozoma yela ngo mukie ko yiba ponga na utaka ndako na sala ni pa na koti momo na ko cours lelo ko répéter na français tout na ba digeste ba bobo bazana biso bato bakima répétition boko répéter kaka na français pas de lingala. Allez, mamie, ça, ce qu'on a pour les présents de notre équipe, on a eu des gestes beaux, sam, beau matin, on a moi aussi quand tu as mis bail. Eh, bah, tu vas m'attirer, il faut qu'à français. Bah, français, on va français. Ambiance, mon ressort, il y a faut le koyeba. Il faut le koyeba. Donc, mingo, bah, il y a une bonne, bah, biso, tu le koyeba. Na lukana yeba, de tinga makikaka. Malgré ma faute, aux akaka. Au bébé si basungi yo là qu'on a qui exercice wana ya un petit pot de beurre quand de petits pots de bézirature j'ai mis des petits pots désirés quand le petit pot de maman pona bé ta on a fier bon na sala bobo mutando la tsana on a bobo pour isa le bobo il la répétition bobo sunanga bobo yora bobo maman malé betina yeba c'est président l'excellent na tableau moko même si on est qui classe il y a en tout cas casse vraiment en tout cas félicitations et puis pour mon accueil papa madame papa et l'ombe on a quoi qu'on a basi batata moi si batata moi les mêmes bateaux au balobarki école à casse ça faut école ah bon école dans sens que ça la boutique a toujours le colomoko ah bon ouais ba traiter bino le colomoko ah bon on les a aidé pendant la banque mais pour nanga c'est la meilleure. C'est la meilleure. Tu es naza onaza parce que plus de répétition naza la formation ana base wana casse o esa le lob soto zala au mona banani ba tiché c'est la eza même nandeni parce que so moni ozu ba ada ba fâché ba un bon acteur parce que baza ba outi na sous sa case ba un bon acteur ozu ba
Raïs, Jorvi, c'est un bon acteur, hein. N'habite c'est jouer à ma baie. Ce que vous voyez, c'est le colocation est à ma baie. Barcelone a joué à ma baie. Total Sifa joue à ma baie. Mimika B a joué à ma baie. Mimika Bongo a joué. Na bossa na écouter Mimika Bongo Nzambe ma copine to uta associé ma yakala. Ya tongo Mimika Bongo a joué à ma baie. Non, muta lo babongo a muta ma baie. Parce que sote badio so na tangi ça va so sa casse biso nyonso. To uta tata moko. Aboti bana aboti pe bana banguka Bongo. Déjà félicitations à président Casse passe au Bisso et Mamisa mot de la fin pour donc la solution à Souka mot de la fin et puis je l'ai Mamisa na rubrique na Bisso et Mamisa au la caméra ils ont mambo bangate ils sont bangate Mamisa au la caméra ah siko yo chama waza fanatique à Mamisa banda au la Mamisa banda ta mulai aluka kayo pape so conseil ndenge ni Mamisa Fatambola taki star na oui chama parce que chama ça m'a mis ça conseil chama na inga chama na pesa m'a mis ça conseil zala kando zali continuer bon surtout na vie na msala koyoka eleki mingi et puis respect na o bazara bayaya na yo babi komi kiteleki nyonso humilité précède la gloire. Continuer bongo, presser na vie, basuka na nzela. Zalaka ozali. Tu es la meilleure. Je t'aime. Et voilà, on a votre chama sur la star na linga mingi et mamisa ba projet na yo et puis moni la fin na qui dédicace na. Donc ba projet ezanga raté mais je ne et mon anité balobaraté pour on sait jamais. Les gars balobara nous avons un projet nous avons sunga aussi ça 2020 mais que 2021 ils ont dans lampe na biso nyonso parce que toto les cananiens m'ont trop toto ningani trop en tout cas prière na nganza vraiment année 2021 donc ils ont année mon royal sengo pour se perdre moi il y a fin à émission lelo. Merci à nos téléspectateurs nyonso ya Barcelone TV et puis merci na Yemoko Barça et puis na Lalou na ndenge bulukinga pour yambanga pour interviewenga donc merci parce que considération oyo merci vraiment parce que nana kaboy donc ceux qui nous ont mis dans les mains donc merci et puis na bino batu nyonso bolanda biso émission au bout temps na bino pour permettre aux temps ya kolandanga parce que on peut aussi marrer sous mais bon télémena pour notre émission ce qui n'a pas si le bakou bolimisanga ceux n'a débordé bolimisanga nazaka moto tozanga ba défauté nazaka moto ceux qui n'a blessé rabi ceux qui n'a sala mambo et c'est ça bonté ba conseil na bino naza besoin nga na linga rabino parce que courage arabiso ne bolobaka na courage arabiso ceux qui bande ko lobate to ngoto kena accès ba to déborder bakoloba na msupe de comment payer msupe na tournage pe bo ete na bona nga ba osilika na bona nga ba finga ba gangela ba finga biso kandi bo finga biso mais boye ba teke mitema to abatu to kaka pasi makasi neti nga ko kota su commentaire te parce que nga ba te ba obenga ngatala na ko kate parce que blessa et moi pe botiki no ko finga wa nisko ko pesa biso pe conseil po to za batu mutakoka na mukila za to za ba défaut to za ba ndeko na bino nde bosala biso toza otoza lelo bino nde bokomisa biso ba star soki bino totonga toza ba star lelo on a lingara bino mi respect na bino puis merci na bino boko ba toujours na biso mbote na nga na ba mama na nga ba super na nga mama mami ya bende na pesi mbote sikozali na pesi mbote na nga ma copine ma chérie à moi de tous les temps balobi Dorcas babi dodo de moi na kati ya États-Unis na pesi mbote esikozali na pesi mbote na nga Niclet Lando na pesi mote na nga ya mingi na Rika Frédérica Lengol Rika Balengol Frédérica na pesi mbote esiko dali moi c'est papa Jean Judith de Sol babi JDT na équipe na biso ma ONG na biso aidons nous vivants to kende ko saba don na biso na bika image za maboka famille katale ya photo yo tika pe na bar fatigué Alexa tozana besoin nous so Monica ko yo kota to sa lisanga aidons nous vivants tozo aider kaka babola
to sangana na poto edaka babola na décembre il faut peut-être que les pour fêter na bango na biso otoza na bango baza kuna na Paris équipe mombeza na France nde bango babaki bako sensibiliser ba biloko msuko na kotinda biso koto na biso batakisha ça toza pe ebele to sangana to kunda kotala ba orphelin babi to sunga ba orphelin nzambe pa kokanisela yo parce que nga na orpheline so nazo vivre besoin na grâce ya nzambe atushaka bato mutema basunganga. Donc papa Debs Kinsala na pesi mbote siko zali mobali ya bato ya mama Pamela na pesi mbote na ba collègue na ba na poto mbote na bango na pesi grand frère na Kams kama na le pasteur mbote na esika zali mobali ya mama Dodo mbote sika zali ba ona botani bote ni en rigueur te na zaka mu pour moi ma casse moi ezokimisa corona. Merci beaucoup Mami Sandé on dit pour répondre à l'invitation à biso sur moi ça peut mettre moi vraiment na habité vraiment donc il faut arrêter biso donc merci beaucoup Mami. Merci la merci beaucoup na bandeko tuaki wana ya Rolanda biso na Mami sa to kumbeli na ninga bien to fingi mutu te po ana kinga kasi to finga te to lobaka vérité et puis tozakate bato bayoki likamba bato bakeloba ailleurs non je to benga mukoli kam to fansi na kiti ye moko aloba makambo na ye ya lobne babete boyoki ye. Et merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League et bambote ya mwana ya Naomi Barcelone RK Muchanga mbote no papa bambote ya mwana RK Muchanga bambote no ya mwana bambote belé na mama Titi Kifwani babili passe ya mama Mimi Swami la Suarez na kati ya France bambote na bino ya mwana bambote na Dorcas Ngemi en direct ya États-Unis bambote no ya mwana bambote na Fondation Christos Fondation ya mama Judith La Rose na papa Christopher Kanyoka bambote ya mwana ya na Arlette Matoko de London bambote ya mwana bambote belé na mauvais Titi de Bundes bon séjour na Kinshasa bambote boza telme belé mama Elonga papa Albert Kalombo bambote no ya mwana pasteur Eno Kalombo na Brazzaville bana Brazza na Zoya Brazza Kalate to beta bina masolongo ndeka to yokanaki mama Fadi le mois mu ya pe ya mwana merci na ndenge botika abisote merci Kumalo na caméra et boza telme belé prophète Dembala ya mwana et puis j'imagine to le père des jumeaux Josie Yaker moi ça mi soit Gillette le roi mamisa fanatique moi linga biso minga atala bina biso 3 commentaires Josie Yaker Gillette donc les gars français mère double bambote on a beaucoup toujours ko soutenir biso beaucoup continuer toujours il sabe beaucoup melanga ndeka bo bizana ko na WhatsApp et ça la biso bien bambote na bino on se retrouve semaine dans les mines. Merci beaucoup. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne.